Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo soya kulanda vidéo na biso na mukola lelo. Ngande kola bila moi si na kumbo ya bijou d'or. Mama bijou d'or lelo na yeli bino kaalité ya pete. Na yeli bino ka mo conseil mukie. Oye kamba mina ndeko na biso ya mwasi Bia Star na mama na biso bijou d'or. Mama bijou d'or apesi conseil na modèle na ye. Mama na biso Bia Star apesi conseil na modèle na ye. Balobaka mwana mayele ayokaka kaka conseil tozwaka yango na classe, na église, na nzela, na ndako, pourquoi pas epa ya Bidor TV. Bidor TV nde makambo boyoka conseil yango yo. Utali video oyo kaka mpona mbala ya liboso oyebi chaîne oyo te odécouvrir yango kaka boye kokende musika te tala na se place wana ya rouge bakomaka abonner, s'abonner, fina croche wana ya notification pour biloko yo surtout mama bijou d'or abanda kotia et comme la kayo na pété surtout mama bijou d'or alobi kotika boete j'aime na yo mama bijou d'or azana ngo besoin commentaire na yo mama bijou d'or azana ngo besoin ozara na besoin ba misala ni mama bijou d'or asalaka mama bijou d'or asala misala ebele kota luka moko okoyeba naza ko invité au vendredi na 20h30 yaka yoka conseil nini mama bijou d'or apesaka chaque vendredi dimanche na 19h zala wana pona to sambela elongo balobi sanzambe mobulu na tieli bino mateya ya pete bino basi kisasa bokomaka basi poto bempoli bensolante mitema mabe yango pilipili na bino bokolela ngonde na monoko basi biso poto to mabala na bino bokozwela ngonde na kofinga ba mama bana na biso tango bofinga basi poto bofinga ba mama bana na biso ti bofinga ba bebe na biso bofinga ba chéri na biso ti yo asi poto tala bino yango nini ngaka yo kuna komi poto to banile ofinga basi poto ba biso ba botama na poto si ba botapeka kisasa lokwa bino ba bonne manière na bino bola kisangona mibale na bino kisasa mabala na bino bokozonga na kofinga basi na poto te yo ebi biso mbala poto ko vana biso za facilité to aba tente biso muto tumbola bango basi na bazoba te tine babenga na biso eza po biso tumbola bango po biso na poto mibali na basi to koma biso ba mazo to tumboli asiliki to bakisi mona mibale to tumboli asiliki to bakisi mona misato to mesana ningwana yo okokango yo ngasi bazoba te biso muto tumbola bango en tout cas mabala na bino bokozwela ngote na kofinga ba mama bana na biso mabala na bino bokozwela ngote na kofinga basi poto bolakisa ba bonne manière na bino na mibali na bino kisasa ba bonne manière na bino bolakisa na mibali na bino kisasa ouais bofinga ba mama bana biso te bolakisa ba bonne manière na bino na kisasa so yo pona ngakoto nde botulela na kisasa kuna sia na ba toilette na bino ba chubu wana na oge na bino ata nonsense pasito bonjour famille na suko belo na kata Bia Star TV bandeko beno na poto balati ba identité o satan alati ba bazoyeba te nasi na lobelo ko place wana neti meta yoka na kata London o mona mobali o abali yo te tellement que satan alati so identité moko boy o publier mobali na lobake mobali a vie nanga o père nanga satan alati yo identité na o comprendre phénomène na te na kata poto papa pe mona parti na Facebook mère de mère mère abupia mais bodo vivre na ki makangu Satan a lati batu ba identité belé na poto na comprendre phénomène en roté national belo place wana yo to publier mobali na Facebook abali yo te nini te ya yeba ke ozana identité Satan a lati si yo ya ko publier mobali par-ci par-là national belo place wana et ça passe na mawa o lata no identité a pamba mobala bala yo te yo mobala vinanga o bala moi cité au mère des mères national belo ata bino moko vraiment muninga memi yo place ya musala okomi ko lia muninga se kapo botola e musala wana okomi ko kene ko funda e pa ya ba chef to changer ba comportement muninga memi yo e pa ya copain na ye okomi ko zongela copain na ye na sima malembe kapo botola muninga copain wana tozo lobela nde makambo ko lia baninga sese mama bijou d'or alobi ki motema mabeza na modèle ebele likambo ko lia muninga sese wana nde yango nde mama bijou d'or azo lobela mama bijou d'or alobi makambo lia batu sese wana nde il faut to tika ba comportement wana muninga memi yo tala camarade na ngai yo la kisi yo copine na ye mususu ala kisi copine na yo obaloba ami de mon ami c'est mon ami mais ça n'a pas de limite muninga la kisione tingabo mama Magi ala kisanga mama Rose ngala koki ko lela mama Magi avance te pour la mama Rose na ko sala ngote likambo nyoso tu fela zonga na pa mama Magi
poisson na tout na maman Rose likambo fona bandone pa maman Maggie na banze pa maman Maggie après nde na komi pa ya maman Rose tozo boya nde makambo lia baninga sese moninga la kiso copine na ye okomi nde net yo nde muto yebaki copine na liboso okomi kolia moninga sese tozo boya makambo na nde tolingi yango te kolia ka batu sese tolingi yango te muto la kiso copine na ye ala kisio copain camarade na ngata la copain na ngaye yo comme ko baluka na sima pona olia moninga sese lika mo lia baninga sese ni mama bijou do razo lobe mama bijou do lobe to tika ba comportement oyo mutera mabende ya ngwana copain na yo te copain ya camarade na yo comme ko zonga la sima pona nini ozo lia moninga na o sese tika botambola kade boza bino mibale bozo tambola olia ka moninga na o sese tonga ka e partout tika ba comportement balobi moninga malaw batonga moninga na ete so za muninga malamu kotonga muninga na yote yo siko za camarade nanga olia nga sese batika likamdo kolia sese to boya to boya mama olia sese mama jola la kisinga camarade jamais na kozonga ngala sauter les premiers là que koko mado pire camarade na non likambo olia muninga sese to zo boya to tika olia baninga sese basimbio na moninga toke ko luka musala ngala sala déjà wana yo siko comme ko lia moninga sese po ba chef ba longola ye yo remplacer to boyi makambo lia ba tu sese to linga ngote to tika ko lia ba tu sese to tika ba hypocrite motema na be yangoyo ko lia ba sese to linga ngote so lia moninga na o sese tika iza mabeza lisumu mo camarade no so la kisio copain kozonga suna simate po lia moninga na o sese olia a camarade na wana cesse c'est pas gentil makambo olia baninga cesse to boya. Bonjour de quoi na eli suna poko ale biso a téléphone na biso yonde lo lendo lekio moi ça c'est la lo lendo te moi ça c'est orgueilleux c'était na lo belo bo comprendre que c'est pas na nzela mino yo mobali sa robenga yo na nzela mobali sa proposer libala azana niveau na ngate azana eloko te na ko balete par ci par là. En plus na monoko na yo ozeng sa koloba te ke naza na taille na nga naza na ba donné na ngai naza na tolo na nga bien naza na sima na nga bien ndeko na nga elo na oyebi soko oyebi Esther a Bible daki mwasi moko a taille moi ita Esther abali le biso mokonzi na Bible na si na lobe loko po ebi histoire a Bible kitoka ya Esther na taille na abali le biso mokonzi bongo yo taille na yo kaka koloba kaka qui a un niveau n'angaïté. Mais na âge no komi nango, osa presque âge mona Esther, moi to komi da koko. Osa déjà koko, tika lo lendo. Yana lobi. Mobile aza mukuse lokola dadi ilinda. Azaka ka mobile. Donc moi sinon osa no kobeta ka tolo teke naza na taille nanga. Ya. O naza na ba donné nanga. Ba donné, yo no moins teke malaria condition sima. Sima vraiment kiti na malaria. You no moins que stress oyo e kiti so tolo nous a ke belé mo kiti ni stress e kiti si yo. En plus maman corona bande ko nanga ezo zo biso na banzela wapi. Tango ko zo yo ebi peso ko zo to so na nzela. So pe na ndako, so pe na ba fête ko le ba fête, so pe na ba anniversaire. Ba pe sa ba fête yo kenda kaka. O tai. Ya salela âge. Attends. Tezo leka. Esther na âge na yo na boza âge mo na Esther a Bible. Esther a elek ba famille na mo konzi. Moi c'est à taille. A mo konzi a famille. Yo kaka taille. Suka na ngote ma ko gele kaki yo. Yo anat. Oko bimana mutu moko bo il faut pas bimanaye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui,
tali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.